immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Voilà une émission Chaotech ezali émission na bino oyo elobelaka masano ya sport. Mingi masano ya boxe et puis MMA, judo et puis catch. Nasi bomoni mikoleleki toyambaki le grand catcheur champion à Kasai o babengi kombo na ye Lola Apostol toyambaki ye tosololaki na ye émission eza na YouTube na biso toyambaki pe mwana na biso judoka Zibiu Force ya Lyon. Donc awa tobetaka penza mingi masolo ya sport penza mingi boxe. Chaotech ezalaka toujours présenté nanga moko mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Soki nano s'abonner na page na biso ya YouTube te, cliquez cloche à notification, s'abonner na page na biso, cliquez cloche à notification. Ngonga wana oyangi o cliquango soki komi noir et la kisi ke tango toza ko tia ba émission ya sika. Ba émission na biso ekomelaka yo. À part Chaotech to ça rappelle émission politique o to bengi dépêche actualité à temps réel na système kakaya buka lelo lamba lelo lia lelo. Kasi Chaotech lelo ezali spécial. Bomoni semaine on nazaki penza occupé nazaki busy occupé parce que nazalaki accrédité ngo bozo ko mona Uzik Dibois. Yango bozomona Uzik Dibois bozomona Fight Week. Donc nazaka accrédité na maison Queensberry oya Frank Warren pour couvrir événement ya Uzik na Daniel Dibois parmi ba journalistes nyonso o etali makambu ya sport to ya boxe ngai pe nazalaki wana BBC ezalaki Sky Sport alaki Dazen alaki na ba chaîne ya YouTube nyonso elobaka makambu ya sport. Parmi bango ngai pe ASTV Media nazalaki. Bobo Sanapete naza reconnu na gouvernement anglais en tant que journaliste international. Donc na moment oyo soki makambu nyonso ya politique ya sport eza na mboka oyo soki na kotisi lettre de demande nanga naza accrédité bogo mona ngai wana. Kasi Chaotech lelo eza spécial parce que lobinde mokolo Daniel Dibois akobunda na Uzik. Nasi bomoni nazalaki na workout na bango na démonstration na bango et puis nazalaki lisusu na conférence de presse na bango na kutanaki na ba boxeur ebele na ba grand journaliste ya ba Sky Sport ya ba chaîne na télévision ebele. Lelo nde nazo sa émission ezalaki pesé na bango weigh-in mais tellement nazalaki fatigué moyena kene na weigh-in ezate na s'excuser na promotion ya Moyena kende na pesé alaki te na s'excuser na promotion ya Queensberry que en tout cas nazaki penza na makasite ya kozala lelo na weigh-in na bango. Kasi émission eza spéciale parce que tozo ya mutu moko spécial. Boyebi tosalaki émission na champion Mohamed Ngambe analyse pour na combat kasi batu babengi biso babi tozo pe maître Baina judoka international maître Baina asala boxe plus de 4 ans kuna na Congo malgré abunda ba compétition te maître Baina aza mutu oyo alandelaka penza boxe ba combat nyonso ya boxe oyo elekaka na monde ate voire même soki na lobi ke ngakutu nazali expert ya boxe nga naza mutu na vanda na boxe mais makamsu tamso échappaka ngai maître Baina nde mutu a faire rappeler nganeti Kabael ngai na tikala ko yeba Kabael te maître Baina nde a expliquer nga Kabael nde na ko découvrir boxeur ba bengi na kombo ya Kabael yango to ko maître Baina ndenge bato babengi apesa pe opinion na ye parce que lobi nde mokolo Daniel Dibois babundaki na Uzik
Daniel Dubois apolaka na 9e round. Kopola Daniel Dubois polaka azalaka fatigué, tired. Li kofi moko kaka ya po Usyk azaka gaucher. Bobo sa te neti ngala zanga à droite. Donc jab nanga ezalaka ya gauche. Sikoyo ba gaucher jab na bango ezalaka ya droite. Siko Usyk azwaki jab ya droite ya Usyk yango ekwesaka e combat mais soko tali azalaka fatigué parce que arbitre contaka etina 9-10 Daniel Dubois a télémarqué mais Daniel Dubois a betaka Usyk li kofi moko na libumu li kofi a betaka na libumu arbitre alobi ke ezaki loblo lingela ça a beti na se esika biso ya mibali ba pesaka Usyk 5 minutes mais controversie et pesaka moi discussion na monde ya boxe bamsu alobi ezalaki penza coup moko valable ezalaki coup moko régulier ezalaki irrégulier ezalaki na irrégularité te mais arbitre aza maître du terrain ndenge arbitre alobaki tozalaki na choix te kasi kombe eza lobi mais ngai mpo na nga na bet mpo na Dubois na tie 500 livres na ngai que Dubois ako gagné yango wana na tie 500 livres sterling oyo soki Dubois gagné na koyi kozwa plus de 3500 livres sterling parce que na tie Dubois ko gagné nga na tie te ke KO te na bikaka victoire ezali ya Dubois na tie 500 livres nanga en jeu eza na valeur ya $700. Sans plus tarder, loko l'émission za spéciale to yamane maître Baina to yoka pe opinion na ye yango sikoyo naza kokota pona kobenga maître Baina judoka international. Alors bonjour maître Baina judoka international. Maître Baina bonjour. Bonjour, Minsionoka, 100% Zambé, merci. Bonjour, maître Baina, en tout cas, ça fait Mikoloboni, nous santé na yo, santé à communauté, na mokuse, santé nona, santé à communauté. Pour na milliers de communauté. Oui, santé, moi, que ça va, Zamba Sungaki, Nazaraki, un peu moi, maladie, grippe, bêta, moi trop, mais pour le moment, Zamba Sali, Nazar vraiment 100%, très très bien. Santé vraiment bien. Et puis communauté vraiment là on a un peu moins de changement par rapport à 2024 que mort est vraiment trop. Mais banda ba pasteur Kikiwamba na biso ba maître Baina toujours qui moi idée au ça l'opération Lukanzumbe to kené au bon de la tolela Nzambe to lobita te kolongo la baliwanyo mais Nzambe kama mayoki ma on a 2025 oyo baliwa vraiment des été changement de côté communauté quand même bien. Merci Mingi Toza quand même bien maître Baina Nazuyo eza émission spéciale parce que lelo Toza vendredi combat eza lobby eza émission spéciale na sina FC batuke maître Baina à la boxe na Congo plus de 4 ans malgré ça ba compétition te mais maître Baina azali champion na judo na mboka Congo et puis na mboka Angleterre yango Tozuyo parce que na sina pesi makambo belé olandela kapenda boxe de près parce que voir même ngana découvrir force ya Kabael et pas na yo mais to ekolobela wana te tokene mamoko na direct maître Baina combat ozo pes intense monde entier combat ya Dubois na Usyk na polité abeti ba Joshua abeti ba test abeti presque ba anglais nyonso na poids lourd parce que poids lourd na yeso kotali abundi mingi kana ba boxeur anglais mais combat ya lobby eza combat retour auto bengi rematch pona maître Baina na kotikela o mikolo ba combat no zo mona ndenge ni est-ce que Usyk ako répéter kaka les mêmes victoire to Dubois akoki ko choquer pe mokili maloba omboka yo. Merci Michonoka. Bon, on a makanisi na ngai to mekana ko éclaircir population ba biso oyo balika kolanda yo pina o remercier mingi ozali premier congolais na niveau Angleterre aux initiatives ya kosalaka ba makambo boxe ba judo ba karaté ba catch vraiment merci. Merci. Mais pour la relaxer pe batuke biso ba maître Baina ceux qui tozo sala ba analyse ya sport c'est que bato nyonso to bete masolo na bango biso na age na biso to bandi sport ba fa bango tozo ka papa na bango tozo ka grand frère na bango eza bongo elo na koloba micho to ne bishaka biso ba congolais te pona la tsala batuke naza quand même un homme intègre na ebi makambo sport ya monde entier
merci bien ndenge reconnaître que Kabale ngamna la ce que yo na fait yo boxer mon combat Kabale aza danger et puis tant coach mon fait aza danger confirmé nga et l'autre rolobananu Michelo que ça moi passe pe mawa na ba boxer anglais bota la bino mo lisa batu oyo o Usyk abeti Usyk abeta Tony Bell na le 10 novembre 2018 Usyk aeko beta lususu Shishora aeko beta le 31 octobre 2020 atikite Usyk aeko beta lususu Anthony Joshua le 25 septembre 2001 aeko beta le rematch lususu aeko beta pour la deuxième fois beta sur Anthony Joshua le 20 août 2022 atikite Ukraine on atikite aeko beta la biso lususu Daniel Dubois le 26 août 2023 atikite aeko beta la biso lususu Tyson Fury donc abeti en le 18 mai 2024 aeko beta lususu deuxième rematch aeko beta lususu le 21 12 mois 2024 vraiment Michaud dans le but pour éclaircir population na ba melomano balandaka biso po bamona ke tosalaka baanalyse ya bazo bate tosalaka baanalyse ya bato maele botala baboxer ya makasi oyo ya beti na kati Angleterre et puis on dit qu'il y a un poids lourd des fois comme un poids lourd beti ka ba boxer anglais hein? Oui siko pas une mbongo ebele na vie na po beti ba boxer ya anglais wana comme na mbongo parce que anglais na ko boxer po anglais ba chaka penza na box banglais penza ba chaka mbongo a jepo na ba boxer na bango. Merci bamboka oyo beti ba boxer na biso Tony Bell abetaki na Manchester Arena et puis capacité il y a place ezalaki 21 000 places aeko beta Shishora na Wembley Arena ezalaki lere wana na 12 500 places aeko beta Dubois na mboka Pologne aeko beta na capacité ya place ezalaki 42 000 places 771 après aeko beta Tyson Fury na kuna na Dubai vraiment Michaud na niso na répondre na ba question na yo OK tozalaka na Angleterre tofandi awa bana so babotami awa so totali bien tozwi moins vie moko stable na niveau Angleterre grâce à l'anglais alors eza na football ya banglais so ezobeta to baboxer na bango to bajidoka na bango entre biso nyonso tofanda na mboka UK na Angleterre tosuetaka bana mboka oyo baganye po biso nyonso tokomi kaka bana kutu oui yango wana omoni chance oyo na Dubois kozala nango mpona zonga sikoyo na bakestion na yo azobunda sikoyo na Wembley Stadium oyo ezali na kati ya UK na kati ya Grande-Bretagne population eza déjà plein plus de 95 000 places en tout cas avantage aza yango nano abunda na mboka na ye en plus population eza makasi malgré tout Joshua Shishora na batoni babundaki na kati ya Angleterre mais oyo eza komba mo monde entier ezolobela yango vraiment souhait na biso nyonso souhait na biso tout po toza na Grande-Bretagne toza na besoin Daniel Dubois a gagné Usyk sikoyo naza na besoin na bandoyoka question na yo et puis to répondre te que pour to fandi a to répondre attaque banaliste et puis na ngina epsa batuke oh Michel va présenter à n'importe qui je m'appelle Maître Baïna très fort le judoka international mais na sali box 4 ans et Baï bato bayebi histoire Congo ya boxe entraîneur national ou ya boxe pour le moment à Congo je crois bah 2020 na solo la Guinée ayaki na ba boxeur congolais na Maroc na Congo ya Cap Gary asa grand boxeur na matete mokili bien azalaki boxeur ya club Kake na Barumbu et papa Ngunza entraîneur national
Après, il m'a pas formé. Cap Galona comme entraîneur national ya Congo ya boxe. En 2020, azalaki na Maroc na ba boxer mais na retour na yende asalaki accident. Moi makolo ya mobulu mais na ebité soki azaka entraîneur national en 2025. Wana ndazaki entraîneur na biso na matete. Oh ngala sali boxe pendant 4 ans mais na bundelongo ba compétition te. Na bundi ba compétition mingi ne na judo. Merci mingi, très très fort judoka international. Maître Baina, question nanga na sina tuna kio mena répéter ngo lisusu parce que basi babundi combat aller. Maître Baina na mukuse koza mulaike parce que tozo lobela lobby mais na zongi si Rwanda sima na mukuse Maître Baina. Comment on Dibwa bundaki na Uzik performance ya Dibwa omonaki yango ndenge nini oya polaki nazongi kaka sima o mesa moi performance avant to kota na oya lobby makanisi no pona lobby performance no zwaki yango ndenge nini na Uzik ato olobela Dibwa to olobela na Uzik te Dibwa omonaki performance ndenge nini na combat na bango premier combat miso pona ko loba mingi te po mo lobina loba mingi te. Mais c'est une exposition qui est sur moi, mais je n'ai pas de ok. Premier combat, Babette qui est en Pologne, Azalaki dans tout d'abord dans le public qui a été plus, Azalaki un peu dans Rubanga. Oui. Et puis, le style Oyo, où c'est ça Nango, qui voit sur la gare landelle sur le lot des Amabé. Oui. Le col en a dit que Azalaki quand même grand boxeur, personne va causer, n'est-ce pas un box à rechanger le style. A changer style l'obligation de style ya premier combat n'a été pour soit que le style le premier combat au pôle et mon peut pas aller à yebi donc les gars vont changer style et style on a changé mission noka moyena lo mingi ate entre to CP là. Merci mingi kasi yango moni sona bakolo ba mukuse pourquoi parce que na boya ki okota na ba détail ya lobby parce que sona tika ki oloba obandi déjà kokota na ba détail ya lobby oza komona pona Dibwa gagner lobby parce que ante olobela mingi Dibwa parce que Uzika sa sali exploit nga nazalaki na workout na bango nazalaki na conférence de presse Dibwa lobaki eloko moko boye alobi ke Uzika sa sali histoire akomi histoire nga lobby fona koma histoire na nga Dibwa po nga na komi histoire te malgré naza na titre champion du monde mais na komi histoire te lobby fona koma histoire na nga attaque champion contesté au bien industrie champion. Maître Baina na keno direct. On a Dibwa gagné. On a osé attaque muto atela la boxe, attaque analyste. Eza ko senga nini? Merci Michel Noka. Tolo bananu performance ya mutu. Dibwa ndenga zaliwana azana nu boxe ete agolinga attaque na 12e. OK. Pona nini po bango basaba lu ndenge mote na ba Evander Ulfrid mais so tali usi azala besila ba Evander Ulfrid baza batoyo akoki kozana ring tant soupe pona 15 rounds. Oui. Ayebi comment go mouver, ayebi comment go déplacer, ayebi comment na 4 carrés à ring. Oui. Akoki ko tambola ngo akoki ko kima ko sama nyonso. Oui. Sikoyo Dibwa asempe connière aza mutu a frappera makasi. Alors soki akena frappe makasi ko bana premier round si na ba 7e round soit akena frappe makasi ako gagner. Mais là on a so banga pona ye liste na à gauche. Oui. On a damage. Oui, damage azwaka na Joe Joyce. Liste on a à gauche azada un problème. Et puis liste on a à gauche sur le même premier combat où c'est qu'on a obéi à la liste à gauche. Donc on a 2, 3, 4 fois mbala moko akoka soutien ngono moni moko Asedaki ya monega ke na kata na continuité mais non senga lelo kabine et ça la vraiment le polo. Oui. Et bon par mingi liso à gauche. Oui. Et puis ba kuna e abeta ngoka na santimate. Oui. Kuna ta zo beta ngo il passe à la proxy ndelo zo beta ba kuo zo ke lo soye. Pour ça ba kuo makasi. Oui. Na ba kuo makasi zo beta zo mutu c'est bagan. Zo kingo akolemba. Mais lelo na za proxy akono beta ba kuna avec ma précision. Il faut que la bête va toucher. Pour ça la force, il y a frappe par rapport à Uzik.
mais Usyk ndaza technicien makasi. Oui. Usyk eza facilité pour baku ezwaye. Oui. Orobete même ata diku mais kebata msusu oresika na moko to mibale. Eloko maître yango siko eloko pe bato bazolobela mingi ba espère parce que biso tant osaka analyse po tosaka na lingala malgré ba congolais penza balingi mingi ba futilité hein balingi ba futilité buzoba ko finga so to vanda kia to bana ko finga makambwele kaka ya polémique ya musique au moment bato ba hotela mais na zongi eloko moko lobi très important maître olobi ke makambu ya ventre Usyk azo travailler ventre parce que mbala liboso kwea ki pona ventre il n'a ventre. Pourquoi Usyk a travaillé ventre makasi? C'est qu'à Central qui est défaillant ses alliés dans ventre wana. Oui, réponse. On a opé ça, oui. On a dit oui pour Nanini. On a premier combat. Bah, tout ce qui est trop dans ventre dans dernier 10 poids. Et puis, dans le coup qui n'a pas coup à ventre. Et ça dit coup à place à ma bête. Et ça dit coup à ventre. Oui. Et quand il y a un coup qui me le dit que ça va mettre du terrain. Albite à Salinini. Alors, il a dit que petit coup place à ma bête. Oui. Bah, parce qu'il pousse le temps. Au moins 5 minutes. Oui, ça a 5 minutes. A permis tant à récupérer, à ce moment quoi ne touche à qui est. Oui. Lui-même, à ça conseil que quoi ne soit qui est, pas quoi qui n'a pas. Donc on va contacter en côté, sans travailler, sans entraîner ma casse. Moi, il dit que si la colo, il voit pas jouer et ça facilité. Oui. Il voit jouer la mini, la basse. Il y a le monde à travailler, sans entraîner ma casse. Oui, mais quand on va accélérer, comme on a dit, il voit, pour le ventre, na mutu ezo mouve ventre mouvaka te yango moni dibwa za kote makofi na ventre mouvaka te mais mutu mouvaka so que même na bato babeta masasi pourquoi bakanaka mutu na mutu te yango balataka antibal po na mutu bako rater yo mais na tolo bako kozwa facilement continue maître question na lobaki ke na question na zongaki question ezali ke pourquoi combat comme quand on a combat oyo atie makasi na ko travailler ventre est-ce que ventre ngwe ko kemba on mo ke poste ezali nini sholoka ngamo ko me to jeme lobi na remagaji na tantena ilan ngamo ko na mona ventre za cha ngai baagi ventre lobi peut-être on presse ba une heure de temps. Je ne t'allais bien, dans le nombre de salariés à Domino, et je vais en 500 à Domino à vendre. Mais si on t'a dit vendre, on le lot. Au moins, il y a Kembi. Donc, réponse est celle que Usyk n'a pas travaillé vendre en 3 Kembi Sango. Par rapport à tout à l'Ikuso. Vendre Kemba, on a dit qu'il faut se voir, il n'en est 6 mois, non. Ceux qui veulent nous aller dans professionnel, ils vont s'entraîner. Pourquoi comme ça vendre, on attend à 2 semaines et Kembi. Mais tala banda balansaki programme à Congo. Ensuite, t'en as travaillé ventre. Donc, ventre est bien, mais ventre est bien, mais c'est pour juste bord et long bien pour courir. Donc, tu as un petit poids, après, bien, si c'est trop aussi, que quoi on a bête les autres à mout, quoi on a bête quoi ça mout, quoi on a bête, on peut avoir des côtes fautes. Il faut bien à préparer un bien quelque chose de bien que pour l'absolu en Angleterre. Merci mingi maître Baina tozo kene presque na ko chiter na ko tuna mami tuna mi balé mais na ko tuna mutuna moko ya jidope maître Baina obi ke na tali banaliste parce que ngata ke journaliste ya Maxano ya sport na lingala na landaka pe baninga na ngai ba journaliste na ba boxer ba osa banaliste na ba promoteur obi ke bas na landi ba obi ke ba turo batu nyoso batidie dibois et pardon batidie dibois te batu nyoso batidie ba technique à Usyk première fois na mona ba promoteur ba analyste ba journaliste pourquoi batidie technique à Usyk so na bi olobango balobi boy Usyk batalia na premier combat na Joshua na Tyson Fury balobi soki ngonge beti ngai Usyk aka mbala moko na centre ya ring akoya na centre ya ring mbala moko abandi ko menacer na centre ya ring po yo zonga sima soki yo bandi ko zonga sima ezalaka na avantage na ye yango babi même na Dibois ezalaki bongo balobi siko Dibois soki Usyk aye na centre ya ring Dibois batikala na centre ya ring
azonga nsima te soki abandika kozonga nsima place akozwa défense yango wana mais question na ngai ezali boye pourquoi bato nyonso bavandeli technique ya uzik bazolakisa technique ya uzik na bato nyonso bapromoteur bamanager baanalyste pourquoi bon moni nde babakaka chaque chose n'est pas dimanche oui donc eza nango normal kibana pourquoi baotala ngo mpoza komba monene émission oui en plus soki aganye soni makasi po abeti Tyson Fury abeti 2 fois abeti Joshua 2 fois abeti nani Chishowa mbala moko abeti susu Tony mbala moko soki abeti su Lolo Dubois eke 2 fois so biso banglais te oloba nini eza honte yango moni baboxer mayele na baanalyste bazopesaka meme Dubois mayele moko azala nango omoni koyeda na ntango alibika asifle bobanda ye ntango akangaka katikati ya ring kasi atiki ono espace ya moke te kasi balandeli mpenza babike ntango ngonge betaka uziki ayaka mbala na katikati ya ring ntango aye na katikati ya ring yo bandi ozonga nsima ekomi na avantage na ya komo olanda sikoyo kasi ayebi ke distance oyo kozonga nsima eya mokuse par rapport ye soka ozonga ye ozala na distance ya molai sikoyo ntango amoni bongo akotake te koti okokende na corde lobi kokende na bacorde wana 2-3 fois akomeliso bakwa makasi ya sikoyo ndenge balobi ke soki ngonge beti aye na centre ring nde babi soki ngonge beti uziki aye na centre ring Dubois batikala na centre ring olobi nini mpo nango avant natuna question suka nasukisa na judo oui concerne eza très important même na pene nayebeli uzi ntango basiflaka yaka déjà akangi deya ring ya monene donc akoleka déjà yo so otikeli na espace ya mokie alors so otikeli na espace ya mokie dans un avantage ok mon oso abeti yo gauche droite ntango ozonga na bango okomona corde mais yo soki obeti ye akozonga akoma na corde te oui aza maye en plus na bakisika mpona sukisa question wana balobi ke il faut Dubois asala tout uziki azonga nsima na komba oyo il faut asentir ke uzi ya amekata azala aévite kozonga nsima uziki nde ifo azonga nsima soki ye azozonga nsima en tout cas ekozalaka même sort baza na raison omoni mpona nini Dubois aganya les choses Dubois aganya les choses par rapport baza presque besile moko na baconnière bapetaka Dubois nde ayaki nango bene vitesse yango moye chose kokomaete soki Dubois akende na komba na ye ndenge wana en tout cas victoire ezala kote na ye mais soki azalinga kaka estile ya uzi en tout cas aoperde komba po estile wana oyo uzi kakundana nango jusqu'à kokoka ngo te eza bestile moko so otali te bato yango bautaka ta na bamoyen bautaka kaka net Evander Holyfield mpe auta na cruiserweight jamais style yango mona Holyfield arenie makasi yango moni Holyfield azwi abeti bato ebele parce que bastyle wana aza na souple akokende ndenge olobaki 15 rand baza rare donc nani azosala kaka eloko Holyfield asala o uziki azosala oui c'est ça merci mingi 5e round au carré maître baina obika masolo box ezaka lengi ba question na yeba ke sili question moko hier plus que ma batuni Dubois lelo na weigh batuni Dubois combat ya lobby ye moko pesa pronostic na ye batuni est-ce que eza o gagner na KO to o gagner ndeni Dubois lobby boy alobi ndenge eza boy lobby eza victoire KO te lobby eza victoire po batuni est-ce que lobby o gagner na KO alobi eza ma KO te lobby eza victoire donc nakoloba te na kobete KO te mais lobby eza victoire koyoka Dubois azoloba bongo sentir nini na réponse wana ponga na santaki eloko moko oui oui
wana contact to ba bango il va repousser dans mboka na e pour que on a mis donc je pas avant qu'on a attaqué la tête de donc nous voilà à jouer c'est comment on a pour moto bomba oui on a yo ko etanga ba yo ko etanga on va mettre on a raison à continuer à la première combat. Merci mingi Abounine na premier combat avant dernière question Canelo Alvarez a fait $500,000 à bet à Paris $500,000 que Alexander Usyk a gagné. Ngai pe mission ka aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo na Paris 500 livres sterling pour eza na valeur à $700 nga na Paris pour na Dubois a gagné Alvarez à Paris pour na Alexandre a gagné mais wana eza question te eza information na pesio merci moi ça va liloba suka maître Baina liloba suka pe tosuki sina wana en tout cas ezaki plaisir na mbayo na spécial eza spécial en plus na invité on a pourquoi lelo na robenga on na TikTok na rozala live na TikTok pour na makambu ya Dubois na pourquoi na butu na robenga yo o meka pe ko intervenir malgré yo zaka na TikTok te to robenga yo na téléphone to zwa pe avis na yo. Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, peuple azali kolela, Baseleki, likola ba politicien ya moyibi, Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki, likolo nyonso koyoka. Massacre na Beni, Ituri, Minembwe kokende, mikolo nyonso koyoka. Bayibi ba million, Na mboka, Banzela ezate, dele sage, Maya microbe, peuple azali kolela. Baseleki. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.